Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour t'acheter RDC massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour t'acheter RDC massa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota mbote na bino esengo mingi ya kokutana na bino lisusu na mokolo ya lelo pona ko présenter bino lupango moko awa na ebike ebele ba kosepela na terrain ebele ba kosepela pe na environnement ebele ba kosepela na quartier parce que eza très kitoko et puis eza musikate na makadam. Donc déjà awa na ko signaler en attendant bozota l'avenir bozota la ba voisin nazo signaler que awa toza na quartier Brikine, commune Ngaliema, quartier Brikine, Lupango eza à 4 minutes ya Makadam. Donc bozomona environnement, toza na quartier moko o eza tonga appartement liambongo CP là. Donc toza eza quartier moko résidentiel, quartier moko commercial en termes ya ba appartement. Tota nan Lupango bongo to bima lisusu. Voilà, donc à toi na 4 ya Lupango. Donc le pango yango o babeti mabaya oyo. Donc bomona ba voisin de bazo tombola mayebo nyoso o bomona eza ba appartement oyo ba voisin bazo tonga. Donc toi na quartier moko temps normal o eza ke o tonga appartement au CPL. Donc pona ba o bazara na posa osa commerce na Kinshasa, pona ba o ba sepela ko tonga ba appartement ko somba terrain ko tonga eza avantageux. Parce que au tsa na baguna yo que au sombi eloko mutu déjà sala na baguna ye po yo o bongisa to o modifier. Donc lupango yango yo eza 120 mètres carrés. 120 mètres carrés, autrement dit 10 mètres de largeur et 12 mètres de longueur. Donc lupango yango bo mon environnement des alliés, des quartiers les alliés otongama, donc gauche droite ciment partout makambo ezali. Donc mon propriétaire a zoté kayango yepé a sombaki donc azo revendre donc bazaba revendeur a sombaki yepé azo revendre a tiango on a pris à $30,000 donc a lingi kutu ba négociation belé te ndenge zalaka ona kitana maintenant donc a tiango $30,000 donc oya koza intéressé a bengi biso numéro ezawana toujours privilégié kokomate, toujours privilégié ba appel parce que ba message écoutera tellement trop qu'on répondre ba tout nyonso c'est très difficile. Donc oya ko za intéressé au bengi biso na numéro o affiché na CA écran bureau et royambayo bat bazali ba royambayo et puis ba agent bazali pona ko lakisa yo place lupango ezali. Donc awa tozali banda bo mona quartier ndenge ezali to na quartier mo très bien. Très calme et très propre à 4 minutes ya Nzela Mai place Lupango ezali. Donc bon ya avenue des propre ba voisin de Batongi donc oza continuité avenue Lupango eza 120 mètres carrés $30,000.